Bon, pour mes amis, nous moni, tout ça va ndeko. Er moko, mutu soka sali organisation na ye, il faut bon respecter. Chinois, je crois bien qu'ils ont une invitation. Ce qu'on soit contre ta invitation, c'est une invitation, je ne suis pas Aminata Awa. Mais la liste est là déjà. Est-ce que la conférence de presse est 100 000 lélo? Ma petite invitation, ça, oh. Pourquoi tu as lu que tu sali? Biso, moment, n'est pas tout bas, ça la boy. N'est un moment, on a porté son finger, biso. C'est pas normal. Invitation, ma petite, si vous avez une invitation, boti kana bacha ordre ba olinga bacha après wana na bonne volonté na bango ba ko kotisa biso bandeko oyo mais soki komi ke likambu to komo lobo te ba bengani biso basali biso boye kokata zaki na pasi awa ngale lo msu yo za pasi po na poto kotisa nga western parce que na bundeli po na za mwana tata na mwana mama na nga na théâtre donc alors to lukate to bebisa makamto sala oyo tasiko na minute oyo conférence de presse ba komi ko kalango jour mususu po ani biso moto sali des ordres. Il y a une invitation, il y a 10 heures. Pourquoi tu as fait? Tu as contrôlé. Si tu as une invitation, solo la caca. Et puis, il y a un samba. Si tu as une place, invitation, au côté, tu ah, il y a un content. Tu as dit contre l'État. Mais ça, tu as dit, oh, tu as dit, tu as dit, tu as dit, non. Et puis, il y a une information, tu as dit, pour salir conférence de presse à Coquette, ce n'est pas bien. Tu as dit, nga mona komaka filme na obundela nini na sokote la coquette parce que to sala ne musala moko obi lelo niveau to za insulter na poto ezo kamusa ngai alors so to tika babilo ka boye c'est pas bien ya moni nga na drapeau na nga na telemi au toucher un artiste et comédien na okutana nayo Jerry nga tuna mutu na moko est-ce que eza mabe ndenge presse et kina ibe na ngamba ba mama veve bayoki bango eza mabete soki basali kutu bongo nga na utolo bango na émission mo awa presse aza wana mpona information presse aza wana mpona kopanza sango eza teke soki bango bazali kuna baboya baya ah non awa eza problème ya invitation c'est que bango mo bato bazalaki na ngambo na kuna bazalaki de intention mabe ya koboya koya kozwa invitation ya koboya kosolola mutu aza invitation za calme nga tozala bato ebele bazala invitation wala bango calme. Et ça, c'est pas comme si on a été, on va pas maman donner des côtes à non. On a eu le bana ah c'est. Tout si kabilo qu'on a beau carbonesa ma casse na carte na biso biloko to télé mélange vraiment. Mais Jerry, il y a d'autres conférences spéciales là non, batmusu basé invitation té mais baillé. Comme la era coupage, va passer coupage na baillé oyo bazana ba invitation. Pour tout le monde azana na posa coupage na bangote. Ya mutusu ayeli kaka azwaka kana information pour informer ba internautes o bazolanda biso po ba pe ko zwa c'est ya coquette ne bazoki pe vection ba mama ve. Il n'a habité par la Sokolo. C'était pas mes amis. Na uti koloba awa mutu aye 10 heures aye pe na invitation te yozo kanisaka batika ona kati awa bako bimisoka bako tia ordre oui oroki opesa coupage te mais yozo image mais yom tozo image to yebi ke to na media ligne to yebi ndenge tumaka to kendaka nango lem suma kam selo bamaki awa yoki osala ngo pe suna ndenge na yo e ko salir toujours makam oyo eza problème kutu teke yo baboyeli mutu non eza problème nga ba tia ordre Batunesco baner na ba monsieur za solidité ba siliki mbala moko quatrième force boko sala biso boyete mutu a négliger mutu azati ngana bisi batu bakotika la kobenga na mutu te bacha ne ordre nanu batu babimi on accès invitation non c'est fini ozo mona ngo ba ser na biso ba poto yo ba sokola ba ma moto makasi ba mo finga biso lelo na ba internet ba ser na biso na ba chroniquer ba chroniquer ati wana pour ba makambo yo soki toko banga po ba créer eloko monsieur za libanda te ngape na conférence de presse ya Sonic Afuta na tika ya libanda parce que il faut na comme rebelle si reposage aux journalistes aux la passion aux la profession aux na professionnalisme eza bato ebele oyo basengaki même ba invitation mais bazwi ba invitation te ba invitation basalaki yango 50 basalaki yango 50 ata yo ndenge oza wana oza na ba vrai na yo mokolo anniversaire na yo okopesa no ba vrai na yo okopesa pe ba site ba accompagnaka yo parce que tolo ba lelo ba site eze belé so na mona migra malunzi boy ta na ka ba invitation na solo te déjà na so mona chinois na mona sénateur na so mona bandeko na nga misusu ozo comprendre ezate ke kabwani na coterie ngana to za dernièrement na oya confiance et siko ba ezaki par invitation na SMS to za ba chinois ba ba yaki na ngote ba okota te ezaka bongo za ordre même biso tolingi ka kopelisa moto place moto ezate to tika biloko na ça la bien te ezo kitisa biso. Merci beaucoup Jerry. La réaction bande qu'on a vu sur nous sur ça là la réaction bande qu'on a vu sur nous sur ça là vraiment bien te so mon problème
au moins la tout souvent en rapidité ya osala nini ya kofinga ye ya koloba biloba loba pona ye yango moni okati atalaki alobi ah ngato problème ekomeli ngai nazalaki na soutien ya bato moke biso nyonso tozalaki tosoutenaki ye tobanda kopesa bacourage parce qu'elle était malade tobanda kopesa juste bacourage par rapport à oyo ekomeli ye ça courage Dieu même se nyonso wana mais il y a d'autres gens balekaki na bainternaute bafingi balobi biloba loba basala esengeli basala yango moni lelo oyo ntango alingi asala conférence de presse mpo bato mpe bayoka oyo eza kati na ye alobi non il faut na partager bainvitation ayebi totonaka bayoutube biso nyonso te ayebi ke oyo afingaki te ayebi ke oyo alobaki biloba loba te ayebi ke oyo asalaki boye te ayebi ke oyo azalaki na ye normal yango moni aboyaki na ye makambo wana esala nini esalama pesi bainvitation eza okoti eza mpe moko ya barespect ya korespecte presse na biso parce que la conférence de presse monsieur ezalaka na maloba non ça pour conférence de presse boya jour boye place boye ça la penza pe kitoko mais quand même kopesa invitation atali tonton Hervé j'ai invitation à la conférence de presse ya loba jour ezape quand même pour considérer musa na biso tout ça la ya presse na biso. Merci Hervé mais boye bi ba o ba likaki na ba télé ba Bah, en fait, chose est grave, c'est que l'organisateur il y a conférence, on dirait qu'il y a des retards. Il y a des retards et c'est ça que nous qui battu sur la scène et puis c'est un peu difficile d'abord côté au babima. Bah ça tout ça rabo. Le gars moi ils ont qui venga na Osenga. Je vais parler avec Gogana Patrick Ngami bango organisateur ba tchara ba tout ba sur bango ka image. Mais c'est comme dans ma transport on dit ba fait ça va transport. Pourquoi j'ai dit ma Pourquoi j'ai dit maté pour aller? Ah ok. Ah tu as ça Moussa là. Tu as ça Moussa coupage fait parce que yango moi besoin insister pour coupage. Pourquoi j'ai dit? Est-ce que vous battez belé boye ba pesi ba tché d'un nombre bateau ba coupage que beaucoup me belé. Donc vous soulevez point très important lui par rapport à l'organisateur il y a conférence de presse. Ba pesi R13 bon ba se lever retard comment? Bon, retard il y a Makasi Penzate. C'est-à-dire Makasi. Et bah il à 13h mais débordé Penzate. En fait, la réalité en Mboka na biso na ba couvre-feu mikolo ba transport est difficile, ils a pas si ba embouteillage ma mbebele beti ba longa ndako ba yokoma ils a un peu difficile. Mais trop condamné parce que tous a battu, biso so tous en berrer, biso so tous a peine ba défaut. Mais ba kangama na embouteillage ou bien so qui empêchement ba ki dans ça elo mususu pour na ya organisation elo ko ele kamalamu. C'est ça ngo moli ba komi moi retard mais ça penza si j'étais oh to go. Tu comprends que ta quota faut ba gens ba dans libanda. Là, nayebi na noté parce que dans la semaine bah 16h. Tu dois 15h donc 16h. Et bino boki que koketi bien fa ko te faut ba toi malibanda. Moi par rapport à Nemba dire en Bokene. Ah bon? Moi je sais pas. Non bah tout va bien après ya kota. Comment il faut tout à na mulongo première deuxième en dehors il y a ndenge où tu peux évoquer point moko ya coupage mais tu observes que na kati ya organisation d'invitation ezali. Muto nyonso asalaka ba reportage na ba milliers ba matinée ba conférence soki organisation esalamaki par invitation et que muto ana koti sans invitation je crois avec l'invitation et ko permettre na bango ba se servir pour na transport au baro pesa mutu média mususu aye ana besoin transport wana mais ana besoin information pour na point wana réaction ne kozani en fait tu es bani biso na biso ba congolais d'autres que les sorties officielles il y a comment dirais-je il y a l'album il y a ndeko na biso depuis Komba Alliance stabilité on était d'abord na lemba GD to beti ba les pitos sur sa bandale et ba ponaki bato ba musu ba yaki pe ku basaki misala te mais le quoi yebi ka ba yebi ki azara journaliste donc depuis ka pesi coupage par rapport des ara transport pour la muso ba basali et beauté des heures de bato ba komo so na la ba o ba 5 misala et ça ba bilo mo et ba bazo éviter komater. Donc, tout ça, la mamou soupe en ordre. Tout ça, réforme, il y a ça, moussala bien pour que Bako m'a pu considérer biso. Nous disons ça, la moussala naïe. Mais Batum soupe qui n'a pas pendant à ma baie. Ouais, c'est ça, erreur n'a biso mon chronique. Il y en a n'engagé. Tant au yo qui li camboumon, mais toi actualité moi et bimi. Tous à le cosu à ba vite. Tous à pressé. Il y a comment je peux dire, il y a quoi la karaté coco de sa mon à YouTube. Non, il faut analyser d'abord les choses. Au tel il y a un problème quoi. Balbara mokonza mala moi lire à l'ito il m'en côté. Mokonza mala moi lire à démato. Qui maman Mélanie, tu qui va veuve. Maman Bazaki Nanga maman Mélanie. Mais coquette ça, ça te qui est parce qu'elle était malade. Et Dieu a fait grâce aujourd'hui à se rétablir,
abengisi conférence de presse toyoka ye lelo ti donc sikoyo tokoyoka coquette nde on va analyser totali oyo alobaki vérité eza nani oyo akosaki mpe eza nani na bokoloba nyonso bokoloba bokofinga bokosala nyonso bosenge kosala parce que déjà vérité eyebani mais bino boyoki kaka motu moko boyoki na coquette te bokomi kotraite coquette moyibi kofinga ye moyibi là vraiment ata biso nyonso tozalaki dessus nango aza actrice comédien asalaka mosala comédienne asalaka mosala na ye malamu bato tu bayebi ye banda toyokani na bêtise aboye te nani actualité mo bebesi mo beno coquette asala ngo te asala mosala na ye normal alors tolika mo ekomeli ye avant ya kojuge ye mabe avant ya kofinga ye il faut faire des analyses est-ce que réellement eza vrai ou faux mabe nde ya bachroniqueur ya mboka na biso ya lelo ya mwana bazalaka toujours pressé ya kofinga mpona kowelela bavue mpona kowelela kotalama mpona kowelela bayebaka ya bamona ondie ye muta bandi bezi ye muta bandi actualité yango or ke ekitaka vraiment mosala na biso esalaka kitoko te mais d'après bacommunication bacommunique etambo bakozanga baimage même fois yoyiba image na chaîne yoyiba image na chaîne te yoyiba no image na chaîne te loba non yoyiba image na chaîne te ke yo assisté to yoyiba image je sais pas si na sala menace te osala ngo yoyiba la ba image bozo ba image ndeti na chaîne ngana otya cache te bozo ba image na otya na cache te bozo ba image olobi non, comment la rose a contre yé to pour yé, parce que la personne où est coquette ça yé a s'appelé à ça la émission conférence de presse n'a pas chaîne où il a pointé. Et ça normal, même président de la République, ton ministre, ton premier ministre, ton nani, ton musicien, tu vois ça conférence de presse là a pointé à la chaîne. Est-ce que vous voulez bon conférence à Moutabatunyo sauté. Mais ouais, président de la République a président de la présidence tout le monde a voté majorité de l'opposition. Ouais. Voté majorité de l'opposition. La conférence de presse, oui, bonnet chaîne. Chaîne la présidence chaîne mine. Mais évitez. Il y a chaîne opposition à l'année, mais évitez. Nous trouvons ça là. Chaîne opposition les aranées chaîne mine. Chaîne il y a opposition. Au Congo, président de la République a opposition. Félix a opposition. GPS. Les chaînes opposition. Alors, la conférence de presse, on a évité non à la tête. Je l'entends en répondre. Voilà, merci. Je l'entends en répondre. Voilà. Simplement, je vais vous dire que la colère monte. Problème est à Awa. On connaît que les bâtiments sont commis Nicolo, ils ont parce que le bilan la conférence de presse est sur invitation. Si vous avez une invitation, en tout cas, vous êtes censé avoir une image parce que la personne de coquette, jolie ça, a pointé la chaîne Oyo pour accompagner la conférence de presse. Moi, mbilinga pene pesi awa mutunyoso a commis surtout bazangi invitation. En tout cas, ça fait vraiment trop mal. J'espère que vous avez à tout le monde. Vous avez à caméraman, il faut pas bima, banda, ok. La liste, la liste où il y a une invitation à côté où il y a une montée à côté alors pour profiter toujours pour continuer pour interview il y a des commissions soit bazan à l'invitation. Merci beaucoup. bato balingi kose comporter mabe trop komipesa valeur lelo bato ebele batraite coquette moyibi estro kolieba mbongo osali boye coquette enfin alobi bon pourquoi botraitaki nga moyibi j'ai besoin d'aloba mais nakoloba ngo na n'importe qui te nakoloba ngo na quelques journalistes oyo nga moko nakobenga je suis là apesi invité nga nayebi coquette ngai matie nayebi ye boye mais grâce à mono na nga ye ayebi nga ainvité nga moni boye esalaka valeur baconcert na ngai omipesaka valeur les comités à niveau pourquoi? Parce que vous n'êtes pas invité. Les lots sont salés qu'on a eu, le bin à la poste à 4 chaînes.
RTNC, RTGA, TVS1, TSA. Et quel information les alarara, les alarara publiés. Donc, ils ont problème que maman s'est belé, va comprendre les valeurs que il y a Moussala. Mon couleur, ils ont rappelé Batalolendo. Ils ont rappelé les Canadiens de choses à Mayele. Pour les Canadiens de choses à la valeur. Il y a des sangs les autres. Journaliste aussi, il y a des informations. Vous n'êtes pas invité. Ce qui n'aille. Donc, il m'a démarré là-dessus. Oh, il y a une invitation. Les lots ont les 5, mais ça c'est l'invitation pour les 10. L'invitation est à grâce Tembo. Est-ce que si on a quelle place à Babingalanga? Ah, Babingalanga, vous comprenez? Il a signé il faut que ça la moussala bien, tu peux monter sur valeur. Mais si on a la moussala pour $30, $200, vous avez l'élo à venir et puis ça raison. Est-ce que Mathieu Conchini, là, pour journaliste des informations, il faut quand même inviter les journalistes à chasser à l'image. À chasser à l'information. C'est pourquoi ça va comme ça, l'information est allée que notre réclamation. Comment dit bateau Nelson Baye? Son coquette a béni si mon pied. Moro a zuité. Si j'ai soigné. Vous comprenez? On va comprendre la fille. N'a mon souci à Mouninga. Mouninga zana posa information na ye ezala bien. Toyo kanaka. On comprend que les lots ça les lots on a bien boulé. On invité battu. Les places au mouton ont invité. Chers collègues, tout nous fait ça à valeur. Vous êtes des journalistes. Si vous n'êtes pas invités, pour qu'il n'y ait pas tout. C'est comme le niveau va mettre vraiment à et je n'ai pas noté. Les journalistes parce que vous n'êtes pas invités. Alors, télémino pécac. Est-ce que les lots sont côté ça 1 million de vies? Les gens auront quelques mille de vies, mais valeur ne les quitte tout. La fille a un bon la vie a fini trop. Les lorsqu'on a battu à Poto, on a biso tozo à Toyok. Mais il y a un aligné et à organiser. Organiser avec les journalistes limités. Aligné et à blabla, monsieur Aya tient un énorme. À poni quelques journalistes, l'invitation est à moi. Donc voilà. Mais c'est ça. Il y a une invitation de 13h. Dans une conférence, dans une émission, dans une ils ont ouvert pourquoi? Parce que les journalistes, qui est comme Tina Kopo à Tabinomo. Les lots ont les 5. Tu as une invitation à les 10. Il y a un autre. Oh, ma grâce. Pour moi, on appelle ça des tembe, on va béniter, on va soukuna, on va bénanaye. Tout mi fait sa valeur, les gens moussala, il y a respect, les gens moussala, oh et bon si ma vie n'a biso. On dit à YouTube, que si mes lèvres ont 10 ans à Poto, on va faire full boss, on va patron. Il y a un maquette, on va voir ma, on va mot. Mais va te bénir, on va blabla. Respect la vie et ça, on a bien cher journaliste. Mais initiative via la groupe ya WhatsApp yozaki te tika lobara oyo na bio oza organisateur te tika na otu ba question za nga ba réponse za yo hein vraiment za pa papa Lutumba en tout cas papa Lutumba bonjour po babi toza en direct ya za mutabate belé lelo makambo tout oselaki lelo yango ekokisami. Les lots vraiment babi to lobanion tout ba vérité ezali caché les lots pour comprendre si ko vraie vérité pour to yokaki litoi moko et les lots siko to yoka deuxième litoi et puis deuxième litoi o zappé vérité donc à tout à l'heure déjà pour comprendre déjà ndengeni marambu ezokende pour na minute loto c'est là qui monde dans c'est là qui bayeba nini ngo o ezabo solo et pas coquette yemo donc à tout à l'heure tout ça wa o raisonner que coquette roko appelé lo na ba question ya ta presse. Ah non, en tout cas, je suis fier il y a coquette na bien. Comprendre, yo pouvez bien. En tout cas, vérité va ko ça na ba ngote. Omoni, de ba question ni so ego tuna na pas coquette. Ngana bi coquette OK normal pour anen lo ko ça na te. So comment malgré tout toyoka ki ya liboso mais lelo ne sikoyo tozoyeba jangwe bandaki ndenge nini mukolo nini na air nini lelo nde coquette mta dévoiler ba vérité salaki pas pesa bilamba te bon elo salaki ezaka yena mama Melanie ne basala ekele mso eumela mais yango na otoloba lelo nde tokotuna ye pourquoi oumisaki bilambo pesa kité to mériter réponse dango
Vous comprenez? Dans les mal, les arabes, balobaki trop, to jijaki trop. Mais, lelo, neo balobara, lelo, libe baye, lelo. Malheureusement, bah, on a une invitation de la Bimakalata. Pour biso après, toi, Chaba. Pour yamba, coquette, c'est pas moyen d'enjeu. C'est ça. Toi, yamba bino na Chaba. Je peux les choses, maman Mélanie. Na collé à qui a artiste, ou y a qui a pour tous. Asomba on sera au coca. T'es asomba on sera au coca. Bien na télé mobimba, asomba on sera au coca. Lamba PCB artiste, c'est ça qui toque. Na montre avec ça, c'est pas PCB. Lamba PCB artiste, c'est quand même ça qui toque. Ah, il faut se coller. Ah, est-ce que l'ongo peut nous montrer yango? Et l'ongo. Ça passe sur coller. Ah non, de belé ou nanda ya ok pesa ne siko ninga mesana ko pesa. Ah lo bane pe na mutu te. Ça doit coller. Akokat, amekat. Yemon bizu to ba to landa biloko lobela. Non. Yo so enote confirmer ko so enote. Nga na zwaka biloko. Na zwaka biloko bato ba lobela kate. Na boyina wala tango sanga mukusa na nzoto. Oso comprendre. Lelo za lelo. On a une invitation, j'annonce déjà. Vous. Continuez. Barobi manaba. Ok, merci. Toza continuez vraiment. C'est bon, Tozo continue à bomoli. Et belé conférence de presse il y a. Coquette ça peut ça une invitation mais tout le monde est belé à te éviter suite aux années. Est-ce que batu barozala to barobima vraiment bonjour maman. Bonjour. Tout le monde y fait avoir. Je pose une invitation tu y a est-ce que nga pena na ko déplacer sans invitation? Sans invitation. Na invitation ma case. Sans invitation na ya raté. Chouezate. Si le coquette va répondre à la question tout oyo. Prince, Aza obligé à répondre parce que réputation est facile. Tout le monde est Rwandaku. Ndaku pour la retongango ils aura mikole belé, mais pour la rebukango ils a essayé à rater ba mécanisme est belé. Il suffit tracteur et buka. Donc oh hier au sala, il faut à sauver image naé, à sauver réputation naé ou à tonga pendant bambou le belé. Pe carrière naé est en danger. Il faut répondre. Merci. Tu vas continuer. Roger, tu donnes Roger. Roger, Roger, depuis au fiancé comme fier, hein? Au fiancé comme fier, non? Même pas. Tu l'as mon avis au TV. La boulette là, la lutte est mal à l'homme. Je ne sais pas si quelqu'un s'est dit dans la conférence de presse. La déterminée que non, presse, c'est une invitation. Mais dès qu'il va aux presse, il va faire on a évité sur la presse, il y a une invitation. Mais sur la presse, il y a une invitation, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Les organisations, la question, tu n'as pas répondu. Bon. Je suis ici et je ne sais pas si répondre à la question. Les artistes, parfois, va coller coller moins artistes pour tous. C'est vrai que je pose une chemise. Bon, Nazwaki est voilà, mais Batmiso Bazwaki. Témoignage na banque bazwaki ba colis o euta pas maman wana de la part roi bateau ba colis ezaki pas mère Belleville ba hôtel belé bazwaki ba colis na bango t'es pas mère Belleville na ko mère kuna te bazwaki sur le ba maman Mélanie o lelo vraiment ba artiste bazo lo ba trop par rapport qu'il y a qui esprit à minimiser ba artiste à réutiliser ba artiste vraiment lo bani bon on a ko ba maman Mélanie aza maman et maman ba ebinde ba arranger makambo na bango si c'est vrai que eloko wana esalamaki bongo ndenge ya lobaki ndenge coquette so yezaki coquette asalaki bongo en tout cas aza maman ayebika ndenge akoki komemela makambo bango mais ndenge amemela bongo eza mpe mwa kitoko te akoki kozala na raison mais raison mpe komi tort parce que amemi yango bien te. C'est ce que je peux dire. Merci, toujours continuer. Dibi nga place azali makelele zalara, dibi nga place azali makelele zalara.
lelo dibinga alati nzamba mawakoket ebongwani esengo mawakoket ebongwani esengo tolobaki lelo eza ferie événement eza te nous ezaka moko vérité ya coquette conférence de presse tembeni emoza nalati lelo nalalaki te lelo nga alalaki te tina kayu nayaki na kayu te nabaki lelo moto okufawa 3h 4h 2h ozokomelaka moto okufa wa lelo moto okufa tena lati moto okufa Mélanie aodaye lelo Mélanie aodaye lelo asi bolonga Mélanie omoni ngalati nalali te yoza sur olonga mama Mélanie ada kao taka na kaleso ya Mélanie na nango na kaleso mama Mélanie naza nango boma ba faire ale nalati te na toboni et puis to kunaki na cimetière ya Kitambo ndaza ya dakao colis pour tous ces gars t'as besoin finir pour nigo ah na ose na tona besoin na quoi ah dibinga mamona ko zongo te bon tokata no air moko tozo continuer mission la biso tozo continuer awa nazala mutu azala mangwele après lelo na kobeta mutu lelo nga lobela Tshisekedi na TV omoni donc na moni déjà bato bafinga nga bazawa lelo nazo beta na osepelisa bino parce que tokotika ba antivaleur et continue eza na mwana mwasi moko aza elongi mabe apesaka ndima kokala basango toza na ye awa lelo bokomona ye na odévoile ye zala calme kozo information oza Chéri Kobetox aza na lingwele na internet nga créa base te nasala nyonso bato bakosala lelo navaa na flat natamwa na mutuka na ya internet avant batutu osila na yo nasila te na actualité beta komonanga na Google Chéri Kobetox beta komonanga na Google masa nanga minga banlundi yeyo il y a de cela 20 ans depuis na banda na kata na raté baéquipe mba bango oyo bayebi Chéri Kobetox mutu apesa bato opportunité lengi ya internet nga boyeba YouTube boko kotia mega na oh papa matika songo basala na bango makambu mais lelo bayebi ke Chéri Kobetox azali nyose kola matika songo mais oui na bona wanga na ngo te na wanga na ngo te matika songo asimisanga micro te matika songo alobala nga mon frère va percer sur ba théâtre nyose kota na YouTube papa na bango yeyo yo koma scénario batia film ya Madonna internet otala nombre d'années nango batia film ya bolingo bapomba esilaka te tanga na osala film ya YouTube yo yebaka YouTube pendant tous les années nini bwaka na mega te waye nini nakobeta mutu lelo actualité eza naobeta mutu lelo mwa mwasi naobete lelo te bon coquette nga sina alobaki déjà je suis coquette parce que na olinga te basalir bacomédien comédien akomi lokola bana basi moya bilongi mabe bazaka bilongi mabe na poto bato lokola bamida la Taylor bato lokola baesse de panama babengane na groupe les érudits mpo na français bato lokola talaka babengane tipa ping pong groupe bagag me babengana esse de pana groupe bagag donc ozo comprendre mais ebimisa baacteur mais ye nde azalaki na mpoka epuis nayebisaki esse de panama na mobali ne basala mwana wana Aden lokola finga nga na internet église te akufaka te opike bacrise na kosambwa bonga nakobima biso oyebi beto ya baluba nga nakobima na leki nanga le seul chroniqueur le seul moto aye na leki ne badamuso na ye te ye aza wana badamuso na leki nanga na internet na balisa na internet leki nanga mona na mutakala te na miso aba mibali Darling Love Clarisse Plasma babala na internet ozo comprendre bamida la Taylor na mwana bino alati kombo ya olata kombo elongi ya mutu elongi mabelo kwa nyao bamakiye bonga ya nga na fula mutu ero oza Chéri Kobetox mwana suka do ya Christian Tshisekedi mwana suka na bango yeyo kosa liboma ke funa ngana ata na Interpol merci on appelle invitation tu invité sur invitation pour na internet tu bangana invitation de prince ba biso to yambi bino na internet ko molongo o tiesa ngana émission na yambi na internet ngo tiesa ngana prince ngaza invitation te na pour na ngana internet Chéri Kobetox nazo beta mutu lelo na dévoiler bino ke mtateka ba secret na bino yem to pesa ka fi wana finga ba comédien donc comédien ba ko finga te art et ça travail d'esprit soki to miye ba raté lelo to roye bango OK merci Kobetox amanga
eza ndenge na nga boyaka te ndimaka nga mpe matika songa yambanga baherve making of bayambanga na yamba yo maintenant papa Lutumba na bino na ba scénariste c'est bon merci tozo continuer oh Luamba rotia bibongo te quoi oh Luamba l'original ropambela tatami bongo te il faut songisa OK merci tozala Chocho babi mwana Barcelone. Oui, donc fils vraiment maman nommé Barcelone et na maman qui na coquette quoi. Coquette ça donc il wana na maman avait Chocho. Je pense coller hein. Obi? Je pense la maman Mélanie. Ah bon malheureusement na coller maman Mélanie na zoagité mais soki pe na zoaki système ngaki zara que non nettoyer lelo nde omonga pe na sachet. Mais non parce que